na consultation oyo tout le monde peut qu'on a vu sur Daniel Saf akangi photo na chef de l'État. Est-ce que ça là facile na biloba loba nyo surtout à loba pour na président Félix kota la lelo bakangi photo à côté pe na palais de la nation honorable. Est-ce que ça là facile? La politique est à poubelle. Politique est à eloko ya changa boite. Politique est à usala moko ya excellence. Tango bato va comprendre et on est to évoluer. Au moment makambo bukanga lonso. Basali un projet à 285 millions de dollars. Bazuka 80 millions. De basali 205 bato 6 bakaboli. Donc koloba ke makambo ko tambola malam même le chef lui-même a lobby ke makambo zo tambola malam te. Mais a lobby libala auto sala. Cet accord que nous avons signé, la coalition Oyo, ndezo sala ke makambo etambola malamu te yango mona azali ko consulter. Siko soki pe afongole mi soute soki toke 5 ans boye et qu'on risque peut-être population pe ebo ya ko pesa une deuxième chance. Problème ezaka ko pesa bato le côté. OK. Problème ezaya que bato ba comprendre que baza bato lokola biso. OK. Toza biso nyonso toza bato. Komatsa moral ya mutu au lieu de discriminer bato. Voilà. Au komisa bango non. Omoni na lingala d'abord ba considérer ba personne avec handicap. Voilà. Oye ba kanenga ba benga ka bangwisi. Ba mwela. Vadio. Ba ebosono. Voilà. Ozomon. Ba kilema. Ba komana bandoki kote. Oui, bazwa ka bango ni wana. Vous sentez que il y a un dedans par rapport à considération. Bana Congo, bana mboka na biso, tokutana ka awa na business class. Ici il y a jour, adresse ezaka moko, boulevard Jubilé, numéro 39. Awa, na kati ya Bella, Bruxelles, mboka na biso. Ici il y a jour, okuta tous les bana mboka. PDG Ebreyo, chez business class na Bruxelles. Business class, le meilleur de Bruxelles, boulevard Jubilé 39. Chez Placide et Bio. À l'occasion de rien, au moment où on a la mouti, abandi kofinga. Oh, izanini, lobby bango wana bazoseka. Ngasko na zakana mabe moko boy. Voilà. Na habite ceux qui villageois mutu sala kanga. Ceux qui tobebani. Ceux qui tobebani. OK. Ce qui n'a l'obino, n'a pas difficulté à cause la revirement. C'est comme ça, n'a ça quand même ne vend de l'île en amout, n'a l'île à kokende jusqu'au bout. Parce que ceux qui n'a commis na souka, n'a l'obi c'est fini, je mets une croix ou je tourne la page pour na zonga et ça problème. OK. Donc, wana mutuna mutu ayebi ngazali, mais na lobaka na batu les paroles ne s'envolent plus. Honorable Léger, à ta moto, ça me ça pas bon. OK. Celui qui donne au pauvres prêtre à qui. OK. Donc, à comprendre le Coran que la maison peut s'appeler à pauvre à tout petit sans âme. OK. Là ça c'est que so petit sans âme non, est-ce qu'on peut ça? Là ça moto moko pas bon là. Ngana pasteur na tia ka handicapé. Gratuité enseignement ngo bazo saboter yango boyokaki oki ba sango balobita hein ba tu ba futa. Parce que ministre o azakuna ya finance alinyi ko futa batute ba passeport lelo makambu etelemi batu bazozo passeport te nde chef de l'état lobite bande konangai boya mutuna zoto na lobi tala makambu ndenge zotambola boko conseiller nganini totikala kaka na libala oyo c'est-à-dire coalition wana na FCC ou bien tokata yango parce que ba raison yango parce que ceux qui totikali tala inconvénient ceux qui tokati Personne m'a pour le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a On va te là qui a donc malambré qui me vient. Ah bon?
Mokonzi. This is London. This is London City. Aïe 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 aïe. Ndeko ya Congo. Tala agence ya voyage. Pe immobilier. Oyo ezali na assurance ya kitoko. Yango yo. Agence Orso Traveling. Ezali na ba service mibale. Ya liboso. Service ya voyage. Oyo soki okoti. Okokuta bazali koteka ba billet ya voyage nyonso. Pe lisusu. Bazali kosalisa bato assurance awa. Joli kitoko na ndenge ya defuate. Tuna ngai nini? Assistance ya visa. Awa ndebo solo ezali. Po bakolandela o joli kitoko. Ti okozwa visa na yo. Pe osombi billet na yo. Oke pepele mobimba. Ti na destination za kokende. Agence Orso Traveling. Bazali lisusu na service ya immobilier. C'est-à-dire masolo ya kosomba banda. Koteka banda. Pe koluwe. Bangonde baza na professionnalisme makasi. Yaka awa. O consulte bango. Po awa. O kosomba ndako ezali na ba problème te. O kozwa pe ndako o ezali na mindondo te. Pe o kofutela na ndako oyo. Kindoke fandaka te. Adresse eza kaka se moko. Orso Traveling. Ezwami na boulevard du 30 juin. Numéro 369. Commune ya Gombe. Référence Kin Marché ex-Pelou Store en face ya Sonas. Soki oza na besoin ozwa information nyonso. Okoki kobenga bango na numéro oyo. Plus 243 91 0085 008. Tope okoki kokomela bango na boîte email. Obeti kaka orsotraveling@gmail.com. Oza mobimba. Awa na agence de voyage pe immobilier Orso Traveling baza na professionnalisme na ndenge ya defuate. O tolobaki te tolobi. Garde bandi na yo. Merci beaucoup. Bana Congo, bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Je pense que toyaka place makambo ya bien ezali. Alors lelo vraiment eza journée moko ya joie parce que toyaki lelo ko assister na ba action sociale, ba action humanitaire. On ndeko Lézère, honorable Lézère amesana toujours ko sala. Je pense que Zambala libosote nga eza peut-être 6e fois oyo na zola ksabino ba action ya honorable ndeko Lézère oyo pensaka pona petit peuple oyo evotaye oyo etinda na parlement to monaka ebele ba vota bango bakota ensemble babosana ba base mais tout le monde ndeko Lézère vraiment aza toujours na likanisi ya kosunga surtout les personnes vivant avec handicap yango tolobaki tozana ka rapona ko tia micro na biso ko solaka toujours na ba action kitoko azosala. Honorable bonjour. Bonjour Ken. Qui m'est honorable? Oui, qui m'est allé. Na moni oza fatigué depuis tongo ba maman ba handicapé ba na biso oyo malgré ba école les a ofele o mekipe ko sombela bana mso ba saki ba kaye na moni auto sisa sikoyo boni makambo ngo l'équipe ndeni. Bon, makambo to mesana ko sala yango Ken. Makambo ndenge to koloba depuis que Covid e bandaki. Voilà. Action to sali lelo na ko loba ezali presque 80e action. OK. Tozo sala. Parce que ngana lobaka na batuke eloko epesaka mutu moninga eloko ezalo bokote eza mutema nde mutu epesaka. Voilà. Alors tolamuka kilelo nde tolobi tokabola na bandeko. Voilà. Moi loso, moi mafuta, moi soso, moi sabuni et moi fourniture, ba cahier, ba sac pour na bana, ba chaise roulante, ba canne et puis moi biloko ebele, moi bilamba, moi sapato, tokabola na bandeko. Nde action o moni tolamuka kilelomba. Ezo lembisa. Mais ça moussala. Voilà. Honorable, tout le monde n'a pas cannabis. Première, c'était de rebêter nos vies sociales, les amis au boulot, il y a ma sécurité. Bande ko vraiment bazo souffrir et belé. Tu peux savoir merci pour na likansi. Oh, tout le monde a au sansara. Surtout ba maman na biso handicapé oh yonde et ça la biso passi conditions de vie na bango vraiment ça la passi makasi. Tout le monde a bokenda pe na consultation. Na habité est-ce que likanisi ya likanisipe ya ndenge peuple ezo souffrir misala malonga na mboka ezate moi c'était à likambi solana pe beta maki te to kaki kobeta
yangote et puis des confusions bato bazo sala. Voilà. Chef de l'État a consulté bato parce qu'il y a que bato bazo souffrir. OK. Pas ces ali, ba jeune bazo zo misala te, mai pasi ainsi de suite. Nde yango alobaki depuis azui bokonzi. 2 ans yango ezokoka. Mais basala ki coalition na bango pour que basalela Congo musala pona kimia. Mais depuis basali yango batala na est kimia ezate bandeko bako kufa Congolais akomi kozanga mai akomi kozanga courant musala ezate biloko ya zaki ko kanisa même gratuité enseignement ngo bazo saboter yango boyokaki oki basango balobita hein batu bafuta parce que ministre o azakuna ya finance alinyi ko futa batu te ba passeport lelo makambu etelemi batu bazo passeport te nde chef de l'état lobite bandeko na ngai boya mutuna zoto na lobi tala makambu ndenge zotambola boko conseiller nganini totikala kaka na libala oyo c'est-à-dire coalition wana na FCC ou bien tokata yango parce que ba raison yango parce que ceux qui totikali tala inconvénient ceux qui tokati tala inconvénient donc kuna bazokendaka pona ko poser ba besoin ya population te parce que besoin population chef de l'état ebi keza mabe siko azotalisa ke ezotambola te pona likambo boy siko to sala nini moi likanisi wana nde akolukaka honorable tu as vu que mokonzi mboka sali 2 ans mais 2 ans eza ebele tozomona eloko moko ya malongo ezo avancer eza te honorable na se obimaka na bamboka libanda mokonzi mboka pa zala diaspora quand même côté la situation mususu oyo ezala déranger population neti ba frère Kimbota tika kuna na aéroport ba frère wana ezolongwa te passeport tozozela ebanda kobima po ekita tozebi te soki aéroport na biso pe kotika la kaka ndako tomonaka wana parce que lelo na asi honorable obimaka mingi libanda ekokitaka na mikili mususu aéroport ezali ndako oyo représentaka nano pays ya mutu ekotala aéroport na biso ndenge ezali ndenge ba agent na biso pe elateli ya ba agent na biso au santé c'est comme si bateni ya malonga ya ko pesa ba agent ezalaka pena te ozomona ba agent na biso na aéroport bazolata pena bien te est-ce que biloko wana nyonso tout bozozo atanya kosola na mokonzi mboka pona ko améliorer ken na usuko ebisa yo mokonzi mboka aza conscient lelo soki na lobi que non voilà makambo ezotambola malamu ainsi de suite nakosi oui. mais naza na place nakoloba ke makambo ezotambola malamu kota justice okomona penza que makambo ekomi kotambola malamu kota justice lobi bazwaki Kimbembe Mazunga voilà na ndeko mususu omoni tango bazozwa bato lelo ndenge tokoloba oyebi koko nyanjiti oui azaki ministre ya urbanisme ya habitat avana nanda kwa leta balobi na ye okobima nanda kwa côté wana ezotambola bien ozwi bato service lokola DGM voilà muto akobo ya DGM te evandi si bato nyonso o zanani te sala ba formalité na yo pour que obima okosala blague te donc c'est la loi qu'on doit respecter mais côté mususu etamboli te yango pe chef de l'état yemoko alobi ke te côté mususu oyo nga nazozela social la congolais na makambo ndenge ezaleli eza malamu te oyo lobi ya aéroport nalobaki na bato ke bayiba mbongo ebele ndenge tokoloba boyi DG ya RV aza wapi vungureti aza na prison bakangaki aza na makala donc et badetourna mbongo parce que soki otali aéroport ya maya bambongo batonga nango aéroport wana eza mbongo oyo ba individu bakoyibaka awa omoni makambo abukanga lonso basali un projet à 285 millions de dollars bazuka 80 millions de basali 205 batu 6 bakaboli donc koloba ke makambo ekotambola malamu même le chef lui-même alobi ke makambo ezotambola malamu te mais alobi libala oyo tosala cet accord que nous avons signé la coalition oyo ndezo sala ke makambo etambola malamu te yango mona azali ko consulter siko soki pe afongole misute soki toke 5 boye et ko risquer peut-être population pe eboya ko pesa une deuxième chance oui mais ken semaine oyo lelo tozo sala na émission toza mardi voilà mardi 24 novembre 2020 chef de l'état a clôturé lelo consultation avant que tokoma samedi mundu ke ko beta mundu donc
akoloba oyo akomona munduki wana nazoloba te ke Félix akoboma batu te akoloba décision na ye oyo azwi na consultation soki akoboma libala eza akoboma libala comme ça FC sasala makambo na ye ainsi de suite mais soki eza ndenge ni tokozwa likanisi na ye awa ntango oloba tozozela yango parce que congolais nyonso to aza na besoin ya changement tosouffrir mingi congolais asouffrir ta molai lelo mboka na biso ezopesa bacourant libanda biso moko bakolo courant toyebi te soki naloba nini okokende okotuna okobenga mutu nyonso lelo na Kinshasa ozoka kaka biso koto courant kendaki biso koto courant kendaki biso koto courant kendaki tozoyeba lisusu te bapays oyo biso topesaka courant kuna okotuna kuna bacourant kendaka te toyebi te inga na biso eza na problème nini. Est-ce que le problème est à courant wana et dérange à bino ba konzi na biso bozo diriger les autres? Oui. Mais c'est un problème général. Parce que au kuta n'importe quel endroit groupe électrogène ezali. Voilà. N'importe au kuta groupe était que baché groupe A. Parce que courant est anangwa. OK. Nanyo surtout wana ndeo chef de l'état lobby moyen to évoluer zaté. Faut que yeba que gouvernement tozana ye FCC bazaso qui na 70%. Voilà. Muke wanande oyo Félix bakabola na bakamere na ba tous bakabola. Mais il n'y a rien qui peut évoluer parce que bazo marcher na vision mon côté. Bango bazana vision na bango. Bazo mona que non Kabila bato FCC vision na bango ezaka kama moko Kabila azonga na yi. Mais d'un côté bazo lo ba respecter constitution. Mais Kabila kozonga sur base de quelle constitution? Nous surtout ils estiment que bango bazana monopole à connaissance. Il y a quoi interpréter la disposition constitution. Tout le monde a fait la consultation. Tout le monde a vu Daniel Saf. A quand photo na chef de l'État. Est-ce que ça est facile? Nabi loba nyo surtout à loba pour le président Félix. Quand la lelo bakangi photo à côté pe na palais de la nation. Honorable. Est-ce que ça est facile pour la côté ça? Bon, on a évité ken. Na éviter parce que mutu azaki koya nangonga na ye. Ngai na yaki bon la plupart ya bato bazaki koya batiki mutu kalibanda. OK. Bus moko yezwi bango bakotisi ba. Mais ngai nakotaki na mutu kananga. OK. Nakotiti nakati nakota yukutu nazaki na macaron te bayikolanda nanga na macaron. Entrée ya collègue ngana binenge zalaki te. Mais tozalaki na ye na salle. Parce que biso to décider to soluka tozongisa nde ba vidéo na ye ya makambo a loba pour na président Félix parce que photo ane kamusinga honorable Daniel Safena akekanga pena photo na président conseil nini opesa na bachaku lelo tomona bazobima bima ofinga ka mutu boye peut-être ozo mso occasion ya kofanda na été bon Ken oyebi pona nini ngana lobaka ke nazaki noate naza villageois c'est entre autres biloko. Voilà. À l'occasion de rien, au comment on a mutu ala muti, abandi kofinga. Oh, izanini, lobby bango wana bazoseka. Ngasko na zakana mabe moko boy. Voilà. Na habite so ki villageois mutu sala kanga. So ki tobebani. So ki tobebani. OK. So ki na lobby no na zakana difficulté à kosala revirement. C'est comme ça, na sala quand même ne vandeli na ngana mutu. Na linga ko kende jusqu'au bout parce que so ki na komi na suka, na lobby c'est fini. Je mets une croix où je tourne la page pour na zonga et ça problème. OK. Donc wana mutu na mutu ayebi nenga zali mais na lobaka na batu les paroles ne s'envolent plus. Voilà. Oui. Mais honorable tout mon consultation ngopé olobi lelo eza jour à clôture mais c'est comme si musala na biso pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse internet pena tozanga tina na kuna la présidence kuna pena tozanga na biso tina babengisi ba comédien babengisi ba artiste musicien babengisi batu ya ndenge na ndenge donc biso batu ya internet tozela kaka mama livre soka bengi biso nde toke na biso te bayambaki ba journaliste bino boza batu ya internet te to ba journaliste voilà nalingaki oloba ndengwana boza ba journaliste boza batu ya internet te. OK. Lokola boza ba journaliste bayambaki na kombo na biso nyonso bayambaki ba journaliste bayambi bango te
Bah moi qui ba journaliste. O mona qui ba Peter Chanité. O mona qui ba Bosembete. Bosembe pas za mtu wa internet. Bosembe déjà zalaka mingi déjà kuna na bata présidence. Biso tolobi na biso boye. Tozeli pena ba bengi sata biso. Tomoni kuna pena. Donc biso to na biso na valeur te. To c'est la na biso ta loso ba ya mamo livi. Congolais non c'est pas Félix azana valeur. Okay. Pour preuve. Bon mona yambi même ba shegeti. O mona yambi ba mama bi populati. Voilà. Oui, et ça azana considération na mutu nyonso. Sauf que na ba condition même na salle. Ba neti biso ba ili de Kinshasa. To kenda ki je crois ce qui 25 sur 52. Voilà. Et ça ba mso ba kolo bateke bango baza ba député te. Donc il faut comprendre dans le sens où. Voilà, alors on découvre tout le monde vraiment tout que là vraiment temps na habité. On va appeler mon tout pas c'était parce que ma maman oh pena ndenge na mona rogera bango nga pena na kokate. Oui, mon tout pas si oui na yoka yango moni okutinga ya kao bango wana bazali banda. Oui oui. Donc okutinga kao c'est-à-dire ndenge na za boy. Mutu pas ces années mais il faut nde komatisa mwani ni pona ko luka ko gérer bande parce que batumsu bazalaka ko pesa na eka don apesi bokabola akena mais ozwaka ta ebele ya kofanda na bango ba expliquer ko ba pasi au mona mosusu ayeli oka problème moko boye na habité. Oui mais problème ezaka ko pesa bato le côté. OK. Problème ezaya que bato ba comprendre que baza bato lokola biso. OK. Biso nyonso toza bato. Komatisa moral ya mutu olia ko discriminer bato. Voilà. Ko komisa bango non. Omoni na lingala d'abord ba considérer ba personne avec handicap te. Voilà. Oye ba kanenga ba benga ka bangwisi. Ba mwela. Vadio. Ba ebosono. Voilà. Ozomon. Ba kilema. Ba komana bandoki kote. Oui, bazwaka bango ningwana. Vous sentez que il y a un dedans par rapport à considération. Mais moi j'estime que ils aiment ça. Voilà. Ils allaient remonter moral na bango ezamalam. Alors, côté la lelo na Afrique na biso, tobi ke mboka we bundisa biso mingeza ba Rwanda. Côté la lelo Rwanda komi compté parmi villes les plus propres en Afrique lelo ba cité Rwanda. Côté la Congo na biso o to ebaka Congo o ba Rwanda bazalaki bana misala na biso awa. Lelo Rwanda est comme une ville moko donc comparable. Est-ce que honorable? Génération na bino bato bosa la politique lelo. Bakoko alobi bakobenga bino bozalaki ba politicien ya mayele obe ba politicien moko peut-être ya mayele était. Non, Ken, retenir une chose. Ba Rwanda ya liboso. Pona Rwanda kota nambuka oyo. Ils ont le muyibi pour na yana ndako oya ebite. Voilà. Il faut que na mwana quartier. Ba Rwandais wana o ba kotaka. Ba Congolais ba politiciens ya lokoso ya pouvoir. De ba kena ko luka bango. Deuxièmement, bino moko bolingi ko bongisa mboka te. Musala na bino ko yiba mbongo l'état. Oyo Mobutu alobaka na eketebi. Alobi eketebi. Oyiba ta mokete. Voilà. Donc bandeko ezala ba oba viva libanda ba yebi ke mbongo à l'état ba simba kate pesa ye posta ko yiba ziko kolega na bato. Donc c'est un peu compliqué. Tout ça c'est parce que la politique est à poubelle te. Politique est à logo ya changa boite. Politique est à usala moko ya excellence. Tango bato va comprendre en on to ko évoluer. Mais toi on appelle ba immeuble bela oyoka o mututel azala ministre place tel. A matisa ko to 5 immeubles na mbala moko. Ouais. Mais mutabongo pe ba okanga ete azana ya lezi na ba immeuble na zo matisa nde yango moni tangu Félix a nommé ba magistrat ya sik. Voilà. Ba tomboki yango epesi bango kanda place to komio c'est suite ya makambwana. Voilà. Nde to komi na place wana. Donc epesi bango kanda po ba yebi ke ba kokanga bango liboso likolo ya muyibi oyo ba yiba. Parce que Congo ko évoluer te ka rapport na intérêt personnel ya ba poche ya ba population azo se retrouver te lelo tous à la claire honorable côté wana vraiment soki bolukeli yango solution et osala biso bien que mbongo ya l'état etonga mboka et servir
population ya mboka. Alors honorable tokomi na biso na suka na habité moni ni asuka okoloba assurance nini okopesa population parce que na binetio batu basi ba craquer bazomona ebandeli na suka lisusu ya développement Congo bazo yebate. Et le Congo na koloba na bandeko le Congo est meilleur. Voilà. Mboka na biso ngana ebite ken na kenda kapoto. Mais ana mboka na linga lokola Congo te. Le Congo c'est un pays formidable. OK. Et j'aime le Congo. Mutuna mutoye ba nini akoki ko apporter. Au moni o ba manifestation toujours sale. La ba remise. Ezaka ko prêcher par l'exemple. Okay. On ne veut pas rester là-bas. Ngana sala ka moi effort, ezaka komi lo bela teken. Et moi effort ya nazana 8 ans, nazana to komi wapi. Et loko nanga wana na sala ke effort pour que ba collaborateur nanga ba futama kaka les 30. Voilà. Sans retard. OK. Et le Gomogo, on a dit que filmer comme nanga, oh azo futa ba travailleur te. C'est une œuvre philanthropique que j'ai fait. Na ko gagnata 100 francs kunate. On dit ma pe ba risque belé. Oui. Alors, nous sommes là, il y a kosa la tout mutu na mutu a jouer rôle pour mboka na ye. Et koza la malam. Ba o bazana posa ko zonga na mboka na ba. Bazongi. Ba o bazomona ke poto eza malamu, ba ko kufela ka kuna, ba kufela kuna problème ezate. OK. Merci beaucoup. Ngape na linga mboko makasi. Yango soki nake batu bolongola la makanisi ke nake ko kima. Tuka liboso nake na kimite. Nakende sutu oazo kim. Nako kimela nini? Biso to Holanda idéologie ya ba honorable Eliezer parce que awa pe batu pe bazwaka vie awa. Batu pe bazwaka vie awa pe na mboko. Donc moyena kimezate poto lukande na Kinshasa. Alors to komi na biso na suka vraiment totika kaka ba action batu batala kaka ba action ndenge salami est-ce que mutemo ozala nango ka tisuti suka tant que na kozala na bomoi eza facile makambo ozo sala tant que na kozala envie na kosala ngoka en tout cas merci beaucoup vraiment kosala ba action boye eza bien pena na vie na habité to sengaka nzambe ye moko azongisela honorable ebele nzambe ye moko kaka azongisela parce que na mona eloko aloba te na otala surtout ba pression ba mama o ba yelaka honorable awa na lupangu te mutema munene nzambe azongisela ka ebele to landa sikoyo ba image nyoso. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Et où là le temps ya batu ba me makabano. Yo kaka. Parce que ça qui monte que côté ça va aussi beaucoup de temps. Ça va quoi? Pardon.
Merci beaucoup. On a porté partout à travers le monde. Alors, il faut tambola, il y a des informations. Il faut tambola au Congo. Alors, on a vu ce que c'est pas de Congo. Honorable désert, on sera toujours proche du peuple. Alors, ça la action. Tout le monde a battu belé. Tout le monde a battu parlement. Bobosana na bino ba base. Bato basala pena bokende kuna. Ndeko désert, on est honorable, on est crédible na mboko oyo. Chaque fois que on a une action à boyer, pour les personnes vivant avec handicap, pour ce moment, mboka na biso bato bazosouffrir vraiment makasi batuka bandeko na biso totinda na parlement soki bosalela biso basalaka boye ndenge ndeko eser asalaka chaque fois ekosala biso bien kosunga mpe babola ekosala biso bien mpo baso boye tomonaka mingi eyaka kaka na bapropagande soki moto aluka bavoi nde baso boye bisalema ndeko eliezer oyo eza nango propagande te abanda baaction depa koma député asalaka kaka baaction en tout cas esalinga plaisir atro oyo eza so 6e action nazoya ya ndeko eliezer soki ba 6e action bandeko mosusu batia bino na parlement ata action moko apamba kosalaka te soki nga na ya déjà na plus de 6 action so ndeko eliezer asalaka action combien ondimaka mutu ero azopema olobi Merci beaucoup. Alors, bana poto, bozomo na biso awa lupango eza espace ya monene. Otala déjà ndeko eliezer atondisi bato boye. Eza action boto ya liboso te chaque fois. Abengisaka bandeko na biso handicapé oyo bazalaka négligé. Bandeko na biso bazalaki kovivre bien na mboka air biti ezalaki bazokatisa biloko mwa kombe bacommerce ya braza nde bazalaki biti ngobile ekangama nango sikoyo bandeko bakoma source ya kozwela mbongo ezalaka source bakoma na bango bato ya bisenga mpe honorable eliezer oyo asumaka bango donc bakoma bato ya bisenga awa kaka na ndako mama siko badepute bazalaka ebele na mboka oyo kaka ministre na banani omona bino kaka chef na porte oyo elomina esalaka nzambe atindela biso ye oyo ndenge eza na bakanga bato yaza lufu mwaye te mwaye ya kovivre ekoma pasi okutanaka yango na alimentation akokita na mituka wapi
ati na saka na biso tokota kutu ekoto ya mwamba te me azwa biso nyonso asangisa touta bipai mama ndenge oza boye yo kuta oti na serteur oyo bato bavotaka ndeko eliezer yo oza ya mwamba parce que ye bavotere na mikulu me ye azoyede bahandikape ya kinshasa mobile azokipe te azokipesana na mutu ya tokoloba nini mwa ya koloba ok merci beaucoup alors papa yo mpe elongi nosi na moni yango na baaction de connaissance balebele seke elfeloka ayende asombelaki yo en tout cas monsieur Lézin honorable Lézin aza moto oyo nzambe esa pamboli bible ezoloba celui qui donne au pauvre prêtre à qui akomprene eloko wana ke ntango azopesa pa ya bapauvre azofutisa nzambe kanisa sikoyo sofutisi nzambe nyongo eske akopesa baza moto moko apambolami nga na paster nateyaka bandikape donc ayaka na confinement naza paster nateyaka bandikape mission na biso ezali évangélisation et encadrement social handicapé na confinement ayaka ti l'église na biso ayaka kopesa biso biloko ntango pasi eza mpe taye ayaka na confinement apesa biso biloko tosonga maka donc tozosenga nde kaka bana poto bazoyoka biso basunga ye po azo esomo ya kosunga biso handicapé meli merci papa topesi mpe président parti lokumu makasi po apesi biso ministère merci alors bana poto tata bino moko toloba te ozomona teke population ebele boye vraiment population ebele boye siko ndeko Lézin azwa bango en charge honorable Lézin azwa bango en charge il faut kolakisaka bana poto bomona nombre ya bato ebele boye boye tozwa bango nyonso interview eza te moto boye tosunga ye te ata na mabondeli ata bino moko ata nzambe yango mama olobi nini mama honorable Lézin nzambe apambola ye papa bazali ebele honorable ebele na Kinshasa oyo mais oyo asimi bavulnérable na se ya moi oyo ezali bangopa Lézin tambwe nzambe apambola ye esika nyonso akedoketa porte bafungolela ye bandeko na ye lipamboli génération ya génération babe Lézin akokoma mobange na ndenge nayebi biso te toya mpe bandeko nete fami na ye te mais tala ndenge azolesa biso mo bandikape na bana na biso boyebana bande makambo yango ebanda depuis kala atati lombo ye moko azalaki confinement oyo ndenge papa ya kolesa biso tozalaki miloko te mais papa alesi makoda na bane ntango alesinga alesi bana alesi merci mama yotolobi ministre papa elezapema bazokoka te amemi bango likolo amemi nani likolo amemi bato nyonso po tokotanga bato amelisi bango pema olobi totangi na biso bato nyonso te mais baoyo babandaki na ndenge lelo tosukisi Lézin aza likolo merci beaucoup babi ndeko Lézin aza likolo baministre badepute ebele bakosa bamama bakosa bamama na tolobaki soki moke emonani il faut tosala nini tokabola cérémonie ya lelo eza na baétape ntango bokomona awa bomoni équipe na biso bomoni bandeko ya fondation balobi nini nani ayebi kotanga balobi bandikape batanga te Ismaël Frank Bukasa awa bakomi yoka nani alors tozosala une action conjointe biso na bandeko ya fondation oyo bango moko bakoexplike bino fondation na bango eza fondation nini eloko tokosala tokoprocéder boye posa na biso ezali yake congolais place azali soki aza na mwa moke akosunga na ndeko na ye toza na financement moko te bakosa bino te toza na financement moko te oyo tozwaka mais eza mwa lisungi ya ndeko na biso moko mosusu peut-être apesi mwa moke mosusu apesi mwa chaise roulante mosusu apesi mwa beki mosusu apesi carton ya soso mosusu apesi mwa loso yango tokabolaka eza boye alors yango na kosenga bino tozokende na étape oyo
tozo banda na ko remettre na bana fourniture scolaire. OK? Parce que classe bandaki ezana bana oyo peut-être bakoti ko kende te pona kozanga nini akotanga nango. Bien sûr na yebi ke bino boko saganga. Ba petit musu batiki basaki ba himbango. Alors boyo kangai olinga ke explication. Alors eloko toko sala boyo kangai toko pesa bana étape ya mibale toko pesa ba oto alinyaki pona ba chaise roulante toyokani ya misatu tokena mwa eloko akolia na sabuni toyokaniti mais eloko ngana koyebisa bino ata soki eza muke mie votozo ata verre moko ya loso ke mutu azanga boye te yango tokosenga bino kokose regrouper fo bozala ke biso tozala kote moko toidentifie bino topesi ya bino moko boke kokabola boye te nalingi bovanda kotondisaka toilette ya mamute bakobengana nga na lupango boyoki comme ça tosala mwa rapide eloko tokosala ekozala nini na suka tolingi tonegocie na bandeko na biso baza na mituka bao bakoyoka te batuna nga nsima te tokoyokana na bandeko pour que soki toyokani na bandeko ya bus wana esprit de vie tozwi par exemple ke bao bazoke kitambo bamosusu bazoke upen wana bato asanga mamba mpona bakita wana te baoyo bazokende je crois mama koko bamemi bango na bus moko wana bakei bakomi na kitambo bakitisi ya kitambo baleki bakomi place boye bakitisi bao wana epi bazongi toyokaniti eza mpona koevite mobulu yango tokosenga bose regroupe ndenge bovandaka na kote bovandaka pour que soki bakitisi bino mwa loso na bino wana bokokabola ce n'est pas que bovanda bobanda kokabola awa toyokaniti kuna te bayoki nga ok bon bao bayoki te bakoyoka lobi tozobanda na bana comme ça chacun doit aller à l'école, n'est-ce pas? Oui. Ok. Allez, on commence par qui? Allez. Papa Bertin. Allez. Non. Allez, viens. Viens là-bas, on va t'ajouter ça là-bas. C'est bon. Passez, maman. Voilà. Attendez. Vas-y. Ok, prends pour toi. Ok, non, il faut qu'on mette les crochets. Ok, on va te mettre les crochets. Tu vas t'asseoir. Merci. Voilà, venez ici. Viens. Voilà, on va te mettre les crochets. Tu te présentes. On va ranger pour toi là-bas. Allez. Avec ça, moi, c'est moi. C'est ma logo. Ah, c'est moi. Ça va? Ok. Ça se ressemble à... Attendez. Ok. On va te mettre là-bas. Allez. On va te mettre là-bas. Venez. Non. Ce n'est pas toi qui dis. Maman est
Passe comme ça, comme ça. Bana maternelle. Maman, soki atanga te. Allez-y. Passez, on va approcher. Hein? Honorable Monnier. Maintenant, on passe maintenant ici, on commence ici. Le Fongoli va carton. Maintenant, c'est quel état? Maintenant, ici, d'abord, le parti au côté de l'eau, est-ce que côté Nabino, il y a un besoin à Bambeki? Bobo ya kate kaka. Si liloba na bango boyebi pe bango ke baza bandeko na bino bazali koevre mpo na bino toyokani malamu me na vie nde boyebaka kosunganaka chaque fois ke moto aza na possibilité yango nalobaka mpe na bacollègue na nga badepute eloko moko bakendaka na politike te mpo na koluka mbongo. C'est vraiment l'inverse ya ke oke na politique oyo bandi kotonga bandako ya milai, ce n'est pas ça. Yango bozomona lelo bato bazokangamaka bakendaka na politique pona ko servir tokani malamu. Député aza simple représentant, ministre aza serviteur. Alors ça ne sert à rien koluka ko s'enrichir ceux qui en ndenge nini. Alors je dois dire merci sincèrement na bandeko ya fondation pona nini. J'ai changé na président na bango Franck. J'ai senti un monsieur qui a le cœur attaché à la République na sens ya kosunga bandeko na ye. Bozokanga malamu pona lobaka mikolo nyonso ça ne sert à rien kokenda ke église mikolo nyonso soki ozala na bolingo na ndeko na yo te tokani na lobaka pe boye ça ne sert à rien kokende kosala politique soki oyebi koservir bandeko na yo te. Alors tokosenga mama yende présidente adjoint vice-présidente ya fondation akoka kopesa liloba na ye comme ça toleka na makambo mosusu.
Merci beaucoup ndeko Eliezer. Na ngai napesa na mbote na bandeko nyonso baza awa na kombo ya Merci beaucoup. Biso toza Fondation ISFRAP to evraka pona kosunga ba demini. Na cadre wana nde tolingaki to sunga na nefisi na mwa muke o tomonanaki nango tomeka kosunga. Totalaki to kende wapi. Tomonaki kokena ba ONG to apenza sur te ekokoma to ekokoma te. Yango na tomonaki ba action esala makawa nde tobaki toya awa tozokende directement epai ya bato baza na besoin. Yango moni toyaki awa po to remettre bino en main propre toyebi ke ezokoma mbala moko. C'est dans ce cadre là nde tozali awa. En tout cas mutu nyonso akozwa eloko moko mukie ameka muke kosunga pe ndeko na ye po biso pe tosungi toza fondation moko apolitique. Toza na nini ya politique te, toza libanda ya politique. Mais toza na bolingo ya bandeko na biso parce que nini na biso eza amour, assistance pe développement. Toza na souci ya mboka pe toza na souci ya bandeko na biso. Yango nde tozaki nango pona koloba. En tout cas, merci beaucoup.